nazaki na papa Wemba boye tozo na ye tout toza na France ko yebisa bino tout toza na France ko yebisa bino tala mama on a tikeli bino ye oyi Wemba la sanga Amazon te mais na ibaka Amazon moi c'est Wemba liboso mais na bizaleli na ye atikela kinga inde ye tanga mama zo na okike prophète papa Wemba akomi ko coopérer na Amazon hein akomi ko coopérer na tutu à téléméninga Nzambe je n'ai rien de problème avec maman Amazon mais na solo bato banga Nzambe so il y a l'accès ngai papa tala mwasi na ngai maman Amazon mais na maman Amazon cette fois-ci biso moko to ko la publicité ya koloba vérité na ba congolais ngai na ko sala na poto ko sensibiliser ba diaspora sur la poto mboke kei pe mboke zokende hein il faut ça la barrage munene parce que to sanga Congo te moi-même, na poto pe na quitter l'Afrique. Hein? Et puis na koloba rien que la vérité. Il faut débarrasser bateau tout basali na 18 ans. On se lobby tala on va quoi nzala tala nga quoi nzala papa. On zomona makamondengo wana. Luka eli papati luka eli pana koka ko melakati nango. Luka eli pambangu na koka tala na ndenga makamondengo. Na ko sinsa koloba te tala nga quoi na kamera na nga na kati nango papa. Hein? Siko to koloba nini? Hein? Bikamata lukanga lipa munene na katina mai oyela ya mela mai kala mai ya Wemba gege Marie Misambo yembi gege nazoka mbiye so au nom de gege mais pourquoi pas parler sort au nom de Jésus bande konangai tolo bato mais misuna boloko pasta zo prêcher mama abi nazoka moto wapi na sema kolo abi Misambo ngolo na maseke ke ezo kisa yete ezo bimawa papa pe kale so to bukite hein non c'est exemple quand na ville quoi Kinshasa motuka Kimbuta il ne mérite pas être gouverneur de la ville mboke zate mzele zate et loko mboke zate ba poubelle partout ba choléra mais il est là. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, bota la Bomoko ya mboka merci. Partout dans le monde entier, place vous capter site Oyamunen, le www.bomoroyamboka.com. Encore une fois, c'est Annette Moujinga, votre humble servante, rien que pour vous servir. Quand on a mis ça dans mes mêmes massola qui to, quand on a mis ça dans mes mêmes actualités, les lots vraiment na mbeli bino, prophète Mounene Oyo a cartonné. Rien à dire, rien à commenter. Tous les ans, vraiment papa Ngefa, na côté kaye mora pesa, bana poto, bana zimbote, place nyo sobozo landa, mbote papa. Mbote mingi mama journaliste nzamba pambola yo. Pesika mbote na bato on soit ndarabiso poto wapi diaspora Kinshasa mokili mobimba nzambe azolokumu. Parce que l'île n'a pas mon corps pour le Congo. Hein? Tout un problème na l'ikamusute. Parce que le Congo est un patrimoine national. Le Congo est un belé à koko nabiso. Et c'est que bakunda ba père nabiso ba koko nabiso. Hein? Alors ceux qui ont clair, on a toujours parlé. Hein? Ceux qui ont l'obité. Au boy politique, au samedi, la politique s'occuper na yo. On s'occupe na yo kaka. Vieux toujours les galelo yo. Donc gouvernance c'est un mabé mingi. Hein, toujours battre sika toujours kende et sika toujours sukela so ki nzamba intervenir et cause ma mingi ya mama biso ba tomate bimi to loba mais nyoso te so ki ba pasteur so ba loba ko nga ba prophète nyoso hein quelque chose comme ça ba melama ba vanda et l'autre côté ka ko yibaka mbonga ba bozana kata avec l'église ma watro na suki wa. En tout cas, papa Ngefa, tu côté déjà à solo. Et puis c'est pourquoi attaquer ba pasteur Moussou? Bon attaquer ba pasteur Moussou parce que pasteur c'est un expert du monde. Pasteur a le précédent Zambie. Hein? Ces pasteurs donnent la vie. Quand ils prêchent, ils donnent la vie. Hein? Il y a aux États-Unis d'Amérique, par exemple, après le serment. La Bible, le pays le plus puissant du monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Sauf qu'en Russie, c'est la même chose. Parce que vous devez reconnaître que même si vous continuez, vous allez alors, si vous avez échoué, c'est la makambo, ils ont fait le kumute. Bakoti na mokili.
bakoti na mabe baye ko bomisa minima bato totika kaka boy mais bible lobi moyenge benimo ko bikisa mboka mumba nzambe akotika église na yebote il faut bimisa ta moto moko défendre. Nous sommes là et on défend l'évangile de Jésus. Nous sommes pas contre mutute mais nous sommes défendre l'évangile de Jésus et zonga na bo vérité le lenge Dieu soit qui Pierre a tiki biso. Est-ce que Maran Pierre a tiki biso? Les autres ça là je ne crois pas. Prophète Ngefa c'est qu'on est-ce que le pasteur batiki déjà gégé to bazara wana ba musicien na biso ya mboka na biso vraiment bazo sala soni. Onction ezate bazo ki ne ko batama na sima ko kumisa ba DS moko bo est-ce que batiki déjà gégé? Te gégé bandaka là. Yango Bible zo bisa biso na Hébreu 4:3 Nzambe akobimisa nyonso ebomani polele. Like 12:3 lo bipe oye bomami na bokuku Nzambe akobimisa kati na yango. Soko la ni Apocalypse chapitre 15 verset 3 lo biete et lo bine loko moko lo biete o nyonso na molilo motazipi na se nkola komonisa pona e sauver bato. Ba gege oyo e bandi kala mama journaliste. Ta on ki mai kala mai azo mba gege na yoki Marie Sambo yembi gege nazoka mbiye soro bimana kati na kunda ya bimana kati na ta musicien te maman elimbisanga pardon sort au nom de gege mais pourquoi pas parler sort au nom de Jésus bande konangai tolo bato mais misuna boloko tolo bato défendre kati na ngote quand je vois un pasteur qui prêche azobimisa makbolo na nzoto ya bato pasteur qui prêche azobimisa banyoka bampese pasteur azo prêche mama abi nazoka moto wabinasa makolo abimisa boy ngolo na maseke keke ezozokisa yete ezobima wakpakpa pe kaleso tobuki te mama soki na lobi bo betinga mabanga kaleso tobuki te maman, simba, c'est quoi les bana baso balata wa pantalon ko ba chabote, so balata bango ba simba, benda, ngolo na mas yo monango. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile de Jésus et solo. Solo bakati na ngote, solo be minga mono, ba gege wana banda kala et puis ezai bandi ba gege. Parce que mon bal nyonso est un pasteur, ça m'a comme on est gégé. Mais moi si nyonso o azota mon nzambe te m'a comme on est gégès. Parce que mon donc ba gégé ba gégès, bazali plein pour na kobebisa musa na nzambe. Nous n'attendons toujours attaquer mutute. Mais toujours ko attaquer ba irésie. Biloko yo ezo pe sa valeur na musa na nzambe te. Maman c'est ça que nous disons. Parce que Yesu ye moko na monata misi liboma. To mona nini mabanga liboma ezo na mutu na monate. Yesu ye moko na mona na ba Pierre jamais soka bati boy admission on a biloko bangunza ne basala ka biloko na batonga na nzoto c'est de ngunza et puis bangunza bazali religion te ce sont les sectes et les sectes marchent ensemble avec coutume avec la sorcellerie alors tant biloko na bana na nzambe ba pasteur bon memi bango bo mi ngona quatre églises bazo pesa bato vite mais liwa tala moto ça la bêtise ndenge ngona mais église na bango plein parce que esprit wana il y a déesse il y a séduction alors séduire bango abomi bango matoyi abomi bango mayele mais oh ya nzambe ata le ta kobima parce que nous sommes là nous comme toujours défendre l'évangile nzambe et son nzela na yango papa Ngefa tonito yeba pourquoi olinga kokota mini masolo ya politique mais ma kota masolo ya politique ce qu'on doit s'occuper de la politique s'occuper na yo na kota masolo ya politique parce que nous sommes dans l'église na biso au moins na bato batondi plein mabonda 3500 parce qu'il ba ça na bon côté mais tout ce monde na bango bazo ke na voyage na poto tout ce monde na bango bana na bango na inter oya ngai mwana ko liena inter na memelingi mokoni mindele balongo na biloko wana akoli yango mokoloni no ngai mwana bazo se réjouir na mbongo ya peuple mbongo ya république eza mbongo na bango te eza ya bango na basi na bango na bandeko na bango te le pays appartient à tout le monde et puis définition ya pays ezali ensemble ya bato basali clan basangani avec plusieurs maisons bazwi mibeko nde yango wana mboka et bato ya mboka wana baza na droit ya ko bénéficier bango yoso. Le caméraman n'a pas vendu la douceur, petit poisson, n'a qu'à te balader, à requérir aux coups de tête. Tala libouni n'a qu'à gagner. Allez attaquer au lieu d'aller pâter. Sauf moi, avant de moi, ça robot. N'a pas robot à terre, pas en bas robot à terre. Sur les journalistes, à jouer l'ingay même,
azonga image nenga vandi wana na ba caméra na ye petit zonga image wana pardon zonga image pas nga ko sakate zonga image na ye petit poisson apandi makolo akiko bota na maternité donc nzalele ye na ba caméra zo mona kati nango siko songa na zui yango te na pese mo eloko te mama nga pe na politique te na za ministre ya finance te na za pe ministre ya budget te papa ministre ya budget te est-ce que nga ko se plaindre wana il travaille chez moi. Est-ce que vous avez payé la solo? Et je prêche, Dieu d'amour, le pays béni, le pays béni, béni marche avec la pauvreté. Et bango bazo bénéficier quand nyango to kotika bango. Ce que nous voulons, ba konjo ba koti depuis présidence, gouvernement de la ville, nous sommes américains, ba yeba gouverner c'est prévoir. Peuple yo, et ça m'a beaucoup na bango. Hein? Si quand ceux qui journalistes, caméraman dans le petit poisson, mbisi ya muke, na kate balé, reke balé na komekate. Ceux qui a quoi na bimi mo mabe? On sait on a de Jésus, nzala nde beti ye wana, on a de Jésus za wana te. Hein? Exacté. Ozo mona, na ko linga pete ku fana misu tonga na zo mona te. Ngai pe ngai ki mbuta te. Na pe na lo côté, si on a ko sungere nini, na lo bate. Hein? Oso na lobio tala opona kwena nzala tala nanga yo tala nanga kwena nzala papa ozo mona makamondengo wana luka eli papa ti luka eli pana koka ko mela kati nango luka eli pambangu na koka tala nano ndenga makamondengo na ko sinsa ko lobate tala nanga kwena kamera nanga na kati nango papa siko to ko lobani bikamata luka ngali pamunene na kati na mai oyela ya mela ozo mona makamondengo so papa mboka yo tamba to suka wapi to kende wapi. Na komona Yesu nzambi asunga. Eh ben comprenez on a vraiment tozana papa ngefa le grand prophète oyo azolo ba makambu ya solo le prophète azolo ba makambu ko leka na fin du monde. Na papa ngefa tant que prophète soki lelo gouvernement et sengi o la sa place ne mwana ntemi azali est-ce que vous allez en mesure ya ko la kisa? Non moi ça me c'est un esprit attaque l'homme de Dieu tolobaka yango. Omoni mboka na biso ezo na phénomène mususu spirituel et physique. Maman, mon esprit, ce qu'il a fait là, c'est un coup bien préparé spirituellement et physiquement. Derrière mon enseigne, il y a des diables. Derrière mon enseigne, politique, il peut aller. Derrière mon enseigne, même occidentaux, ils sont là. Mon enseigne prépare quelque chose au Congo. On a la kissa, mais je sais, mon enseigne, azali na Angola. Il n'est pas même au Congo, à Sabi, même beaucoup à Angola, il prépare la rébellion pour venir taquer le pouvoir en place. Et nous déplorons de telles pratiques. À Kangami, tout, nous sommes pas. Na pesa kisite so pesa kisi sirdoda idojat akokufa ozo na sombe mapa na sombe na katina mai na mai amela ozo pour la katina na tout bakata ce que pays ko tambula ndenge nini le pays à partir de quand bato ya poto pour olia moi bien ka bato ya poto olia so bato banande ko poto te basuka ka bon ce que bato banande ko na poto te et suka na bango boni bato charge ya ba diaspora bato ya poto ba memi yango non bango ba diaspora ba ko charge wante il fallait pouvoir avoir charge ya batunaye. Alors, tant que tu es boy, n'andenge malamuté. Complot mon nezali, babani ko zuba mbongo na bango ko retirer et peuple. Pare ya peuple zali wapi. Mais papa balobi ba occidentaux ba décider ka kocha président en place. So ki ba bazotika boy c'est que ça bango moko nde ba yebi pona ni makamozo le kana boy. Sen ko pe to mona ki ba banda ki ba koka kité. Mais bino ba sali na nzambe pe bozo sali lo monter. Té, mais occidentaux ba votaka té. C'est peuple ya mboka nde votaka. Parce que peuple konga ya zoba. Na souffrance yo ba pesi polo. Ba pesi 3000 francs. Oumela, yebela, salela pona 3000 abosani passe yo zo mona kati na bango. Na repêche exemple motoka ndeko Basile. Le ministre, c'est Basile qui commençait à parler sur Kabila. Motoka makila. À ce côté le Kabila. Batoka ba dundun Basile belé wana. Est-ce que le lo alobakata koloba? Alobakata koloba. Azu intérêt. On n'a pas de politiciens au Congo, nous avons bateau à intérêt. Mais bayaka bango sur na kombo ya peuple. Dans la Bible, plusieurs viennent sur mon nom. Alors tant que on a l'élection, on a une idéologie, il y a le Kouta, après c'est 2000, 3000 à voter quand Bango Bazong na pouvoir. Mais cette fois-ci, biso moko, to la publicité, il y a la vérité na ba Congolais, ngai na kosala na poto ko sensibiliser ba diaspora sur la poto mboke kei, pe mboke zokende. Il faut ça la barrage munene parce que tous en Congo té. Moi-même, na poto pe na quitter l'Afrique. Et puis na koloba rien que la vérité. Il faut débarrasser bateau tout basali na 18 ans.
tozwa bato ya sika. Mais tu ne vas pas en France. Président sika, gouvernement sika, makambo ya sika, mutu na mutu kwa na idée na ye. On va président africain ba linga ko bimate ba kuma ba koko kaka na ki présidence. Et c'est le koni ya siko ba ko bakisa. Bon ça dit 19 ans de pouvoir. Bo bakisa de l'autre côté. Mais ce bo keni ba pesi sur l'élection bo gagner, ne bon ça non. Hein? Non, pour exemple, on a une ville quoi Kinshasa Mutuka Kimbuta. Il ne mérite pas d'être gouverneur de la ville. Mboke zate, mzele zate, et l'autre mboke zate, ba poubelle partout, ba choléra, mais il est là. Ce qu'on a pas nani. Hein? Et personne n'a sanctionné, parlement corrompu, hein? 85%, il y a pouvoir, bah l'ongolata ministre de mon côté, la motion, au monde en Guadeloupe. Mais les pays vont mal. Hein? Il faut battre la mise sur la bango. Hein? Nous avons besoin de véritable libération. Bato ya sika, Nakanisi ya sika, Maël ya sika, Moura ya sika, Tomeka Kotombola oi. Mais ce qui est ça les parce que complot mon dans le Congo, peut au Kabula Congo, to kota kati yango, to kozala lokola Somalie, to kozala lokola ba Guinée, to kozala lokola Soudan du Nord, Soudan du Sud, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Bangouba, Guinée Mamaï. Eh bien, là, c'était le prophète Ngefa, le grand prophète. Prophète Ngefa, qui est na poto balela o makasi. Bana poto lo ba delibo sangue ba bijou beleza ba lingi prophète Ngefa makasi. Prophète, est-ce que vous êtes déjà prêt à ça la grande tournée en Europe? Ouais, ba lingi ngai mais na mona ka bolingo na ngai bango na mbebwa. Ce qui ba lingi nga solo, on va me soutenir hein. Ba ko soutenir nga mingi maman. Hein? Naza na prêt au ça la tournée Europe et puis Amérique, ce qui n'a eu une invitation. Parce que Maya les ananga, n'a sang sa diaspora. Hein? N'a sang sa bango nyonso, na sang sa diaspora. Hein? Parce que musala basali munene. Peut-être que c'est la diaspora te. Grâce à la diaspora de pouvoir à Zobang. Hein? Mais diaspora maintenant c'était il y a ba chance d'idée. Hein? Le lot diaspora ba kaboli yango. Hein? Mais but n'a tourné Europe, ceux qui n'ont eu une invitation, ceux qui ont invité Ngai officiellement, n'a eu visa normalement, n'a kende na diaspora, n'a bandi en Europe, n'a comme les États-Unis, en Australie, n'a sangi sabango. Mais après on a mon pays, j'ai rentré mon pays, n'a kende wapi. Hein? N'a kende pas dans ce qu'on a pas na mindele. Ah, n'a pas souba na mindele à terre au nom de Jésus Ngaïté. Papa, pardon. Pardon, maman, pardon. Je rentre mon pays. Ah, là, il y a mundele na solomabe. Hein? Et bembe a mundele solomabe. So ka kufi so mo mo longo na. Papa ngai na longo di biloko au nom de Jésus. Na kei, na sangisi diaspora, na pesi bango ma yelo nzambe azoloba. Il faut nzambe aloba. Oye bini kamona Congo, so ki nzambe te lo côté. Na makansi ya bato elo côté, na posa ya bato elo côté. Na sangisa diaspora. To sambe na bango longo to le lanzambe de force kozonga. Je suis prêt. Ce qui n'a moni invitation ba sangani ba yokani bon prophète kita ba ko kala ko na bakati na bango parce que grâce na bango que les loyo quand même tout dans l'opposition té vraie opposition té na poto si qu'on a opposition à poto so bango ba panzani et si les Congo ekei on est zaki maloba ya prophète Ngefa tongi toye ba. Pourquoi on a quartier place au Vandi ba surnommant comme sapeur? Bon, bah surnommant nga sapeur pas mbaté parce que maman na ko bisayo nga nazaki prophète à Papa Wemba. Dala ngai ye oyo nazote. Oyo interprète na ngai Papa Wemba ye oyo azo prier tala yango bien parce que bilili elobaka. Oh azo kosa azo sala yango yo photo. Oyo zali ngai nazote. Oyo interprète na ngai oyo Papa Wemba o garde corps na directeur kala la amina yoyo na suka. Alors stabengi Papa Wemba na bi musée na yoki okende di France okweki malade mais yo bengana samberate azong singa no prophète na kweyaki ya solo mais sima na yango na moni santé yango eza bien na zabi na bi no musée nzoto eza bien spiritualité eza bien te abi yo pona na bi nga na moni cercueil oza na kati nation mobimba ezali kolela matanga ya munene nation mobimba pe Afrique mobimba mais est-ce que vous tala nga dans 30 minutes
il faut revoir mon anga direct dans 30 minutes au monanga. Vous allez répondre nga obi papa au moins 3 heures de temps pour na bato. Na boyaki papa wemba lisusu akoma na église pour na nini? Soki papa wemba koti na église ba mire église za ko bukana. Trouble ezaki bato nyonso bakitaki na bino nono oyo eza danger. Awa journaliste tala azali na église azo sambele pa inanga. Prophète na yoyo papa wemba yo oyo il prie. Ngana azali prophète à papa wemba. Hein? Il faut comprendre bien. Et papa wemba azalaki meilleur sapeur en Afrique pe na monde. Hein? Papa m'a pesa ngalo côté. Papa m'a tikela ngalo côté. Motuka te loko côté mais loko papa m'a tikela ngai façon ya ko s'habiller. Hein? Abana sanga prophète balata ka boy basala ka boy. Hein? Ngana zo pesa mali ba nzambe. Abi pona ba zo mutu, il faut de la propre. Il faut de la façon ya nini wana. Même ozana mbongo te. L'habit fait la moine. Hein? C'est ça, bah ça perd, oui, je suis pas ça perd. Hein, maman, l'amba kufaka na ngona, beta ka jeke, pas mutu ko zo ngote ba ça coûte cher. Azomona, et l'amba na yona mutu ko zo ngote ba beta ka jeke, pas ça coûte cher. Alors, eloko na tika na ngwana, abaki kolata ngolo, ko faire malamu, ozala bien, nde ko zala mutu. Eloko na prendre ki na papa mbangwana, et ba to ba ça na teke na zaki prophète na ye. Hein? Na zaki prophète na ye, lokwa l'autre depuis jo na za na ye pe. Ozomona okamba kati na ngote parce que depuis pas zape pasteur zape ça perd munene et ba recopier eloko ya malamu hein eloko ya tikilenga yango ke son âme repose en paix et si gazali les tueurs des ancêtres soit doux et agréable na éternel c'est ça le problème sur OK papa ngefaka ndi yo moko lobi obi papa wemba atikela au sap papa wemba atikela au sapologie kola ta bien idéologie wana bien parfumé bien sapé maramunio mais yona maman Amazon plutôt bozaka na rancune yona maman zone bo kana raté po yo okopérara na deuxième épouse à papa wemba tutu maman faut na ngai te papa wemba tikela ngene tutu hein même tant papa na boloko c'est moi ngana misa papa wemba na boloko na ba prière nanga et wemba ibisinga parce que ça yo kene poto ko kangama mama liwana na sakola ko kufa tanga komi na poka bengai na moni bambila awa na yo on va vous arrêter ozo kene prison mais nzambe akosala atanga komi na prison abenginga komeninga lobino na tikeli yo tutu hein atikenga Amazon te atikanga tout parce que il connaissait ayebaki misale mwasi na ye bizale na ye hein yango mo na kenenge même na mwasi na ngai ti epai ya tout tanga na Kinshasa awa na Bovon na zaki na papa wemba boye tozo so na ye tout toza na France ko yebisa bino tout toza na France ko yebisa bino tala mama on a tikeli bino ye oyi wemba na sanga Amazon te mais na yebaka Amazon mwasi wemba liboso mais na bizale na ye atikela kinga inde ye tanga mama zo na okike prophète papa wemba akomi ko coopérer na Amazon hein akomi ko coopérer na tutu à téléméninga nzambe je n'ai rien de problème avec maman Amazon mais na solo bato banga nzambe so il y a l'accès ngai papa tala mwasi na ngai maman Amazon mais na maman Amazon na tango maman Amazon asambela na femme site pas maman langue hein wemba azaki na ngai et puis nous encadrer ça du kambuza yona ezati yo mobali na lo pamela papa hein papa tala prophète na ngai yo mobali na ngai yo ndio parce que ngana na travailler c'est ça le problème la faute na ngai te article qui est parce que ayibaki motema tutu motema bo mama tout azaki jeune azaki muke mingi jeune ayibaki ayibisi ngai na zoye mwana muke c'est quoi tout na wemba bana âge de 16 ans 17 ans hein tine baboti pe mwana ay pe na boti ne pe bo mwana hein bana mwana mwasi wana kolipe ya papa wemba na tutu hein c'est apesingaye tango apesingaye et c'est à lui ngala sai mosala na ngai na kobondela na makambo yonso na talaki makambo na so bon ko ko conseiller papa wemba a honorer ndé mama tutu ningo lobi acha ende épouse légale na l'état biso nyonso reconnaître yé comme première épouse pourquoi au tika ki ya bala mama Amazon pendant que y a présenté ka tutu te asa bala ki Amazon libala bo mwana te hein libala bo mwana Amazon libala bo mwana te ko bala e papa makambo tu libala bo mwana et wemba zali na mwasi na ye. Bon, nous sommes comme les Bantous, hein, au bien des Bantous Bazali, bon, c'est ça. Et moi, ça veut dire que c'est moi qui même les tout. Hein, non, Amazon, il faut dire la vérité, tout le monde a tout. Hein, alors que ça y est, moi, ni moussou. La repère cette histoire, moi, tout ça, maman.
bazo soana na tutu ngana oseka na bandi boye parce que papa bazo bana tutu tout à senga to loko nini wana bibo avina iba mbongo pona yo mbongo na peso bele papa mazo bakati nango sikoyo tout la bakana tika mozine papa mazo bana tutu la bi ne azo ba tutu akoyoka longwana bula sikoyo bani ko seka musée boni ko finga na bisi musée ndenge ni mwasi nga zalia sikoyo finga tutu bula na sasa nini et puis na obine boye azali mutu mo très compréhensif asika bio senga tutu pardon kaka na miso na biso mama limbisa ngai azali moto ya simple azali na biloko wana o nazoloba na sekaki mingi siko nazongi na ndako na bimbe tala maka musée azoba katanga mais a reconnaître ka moto na nzambe na bi ndenge nini ozovinga mama bula ndenge nini o yepe alekisi bana sa chaîne de pardon na bi musée alors banga na bima wala na mama alors il faut senga pardon akeo comprendre ngai limbisa ngai il était simple papa mbazaki simple et ceux qui ont vendu un vrai papa, mutu ya malamu, parce que awa na Congo quand on a Barabas, c'est beaucoup fait ça mutu malamu. Non, na vivre naé je le connais. Parce que nga, sur la côté pas naé, na silisi ba onanga, azo ya manga toujours na salon donné. Azo ya surtout 4-5 salons. Yego pona mutu na Nzambe place ne ko vendre. Alors et ça là qui bongo. Ceux qui ayoka kingai alandaki Vessa Gomez parce que là que boni papa memba c'est club de Lyon où il y a Vessa Gomez ndé ba sacrifier so ki ayoka kinga mbele papa wemba lelo azana vie. OK, wani zaki maluba ya papa Ngefa a précisé papa Ngefa bana poto balobi prophète ala chocho makasi prophète ala censure te so azoloba a censurer maluba na été abeta masola ba kuzu masola ba mbetu masola ba hôtel. En fait, Penaza trop clair. Je ne sais pas, ils appoignent. Maman, yes, on lobby, hein. Biloko na mboa ikoko pesa na bato maelete. Maman na moi na beli, hein. Il vient chez Jésus pour chercher la solution. Habite biloko na mboa parce que moi ça Israël était. Et Bible sur bana na Noé balalaki na papa na bango ba melise masanga. Bakani monoko? Obanga monoko? Na comment na Yesu? Parce que Bible est le bien polele, mutu na nzambo za hypocrite. Ozoba kutu, menga uti yankiti. Nga uti ba monde wana, siko yo bisanga nini. Oyi motaliboma, même ba traiter ndenge yo so sili, grimace zanga kate. Masuta tovani ngana to mama jina za kita omala. Ezo ngikatela. Donc grimace zanga kate. Nga nzambe abengi nga lokwa benga ki Paul. Abengi nga Saul, un criminel. Alakisi nga makambo ebele parce que na nzela na ngana lakisa kati na bato na ko bomba kuzu eza na kisese ebele ba kuzu ya 2000 ba 3000 ezali kuzu moso comme siko comme moni balabala ba kala bele garage et comme la kuzu moto bimisika ba basilani ozomona il faut siko to condamner ba tel acte ozomona ba hotel ezali hotel $10 moto azoka mbo akoza $10 wapi 14500 avuta $10 ozangwa ako préférer moi kare moko ya ke moko za boye mutu nga venena moi déjà ba sa 5 euros akotika na kare wana basilani ozomona to clair tenaza trop clair na bonzambe na lobaka vérité rien que la vérité et je ne changerai pas. Voilà, trop clair na bonzambe papa Ngefa. Au kontangi na biso kombo ya 3 pasteurs ya solo. 3 pasteurs pena o bazo tambola na crainte ya Nzambe 3 kaka na mboka na biso. Tami balé 3 belé. Pardon, limbisanga mama 3 ezé. Tami balé 3 bazé belé. 3 belé. Na kisasa 3 belé. Neti nani? Moto de rose image lele da pasteur Baruti papa to tika ina na Congo pe na Afrique loba mi balé nani. Bon papa évêque. Évêque nani? Mukuna. Oh biso amongo to ba mpele donc pele da carrière. Yo évêque asamba ne dingoti. Évêque asamba ne dingoti kama match soko ke na tribunal ya grande instance ezali na Kasavubu. Évêque azosamba na edingwe wana makamba bale edingwe sala bakisi bafuta mbongo te. Yoko tu nangane no papa deuxième mutu nani premier na lobi pasteur Baruti deuxième nani bon papa Mutombo tu nanga deuxième Mutombo wana te na lobi maman tu une question te ngapi na tuni na bi premier pasteur oyo atika iloko à part Vernon Kufa papa Kelene sila yo samusana te c'est pasteur Baruti tu nanga deuxième nani ngayo sila ah bon à part ngamu soza sila ndewa. Et ben voilà, on est avec Maloba, il y a pasteur, il y a prophète Ngefa, ça n'engage que lui et Moutalobi. À part Papa Baruti et Zaharaye, prophète Ngefa. Prophète Ngefa, ba prophète ba telema ki soki mboka comme na mabe ko ebisa chef d'état nzamba ningi ko boma tika pouvoir lelo bazolo
Na pas sur exemple, ce qui n'a bien gaité. Nani a zolo ba na ba pasteur, attends na kombo ya congolais. Mais c'est caméraman, je te dis les choses qui sont réelles. Nani a zolo ba ta part ya ba congolais. Mais ba congolais ba ça na l'église na bango, bazo souffrir, bazo benda bango ba lara mabonza, bazo triquer bango, bazo sa makiona. Bah tu vas qui si va tiens dans quatre églises allez so asa na moto asa moto yani yo zo bimsa moto ngolona maseke te kina kala so to bukate yo zo na moto ngona ah mama tika biso biloko wana nani azo loba so kinga na télémina lobate qui parle s'il y a des prophètes au Congo batelema s'il y a des hommes de Dieu au Congo batelema défendre le Congo ngala aucun exil na potete ngaba menacer ngala na moyen exil na kende j'ai eu des menaces chaque jour attendre ngai mon côté ngala ta mazopo pena komi bangisa na la ta ba jini mo so mettre no petit mo à 15 ans okoye bangaite mama oyebi ko para tifese na ko leko okoye bangaite na za ko se camoufler parce que na za liberté moto yo soit vérité bimisa vérité pona likamu ya mboka to azaka toujours menacé à mort mais na loba na ko kima exilté na je serai au Congo ma belle mboka na okima moi je suis pas mon enseigne moi c'est ma kimi ngaya wana Congo na okima te je serai comme Frank Jongo. Comme Frank Zongo a vendu à plus habité au Kenya Nazali. C'est comme ça les vrais patriotes. Ce sont les vrais patriotes au Kenya. N'a qu'un apôtre, mais ne pas finir mon candidat. Papa, en fait, il faut vraiment consulter na 2-3 questions. Yebisa bisona nous na gouvernement entre Bruno Tshibala na Félix Tshisekedi nani vraiment okiko kumba mboka na biso to ko bongisa mboka na biso Congo. Ezala Tshisekedi ezala Bruno Tshibala moka okumba Congo te. Congo alliance Ebola. Ebola c'est côté virus na Congo. Ebola et même abatona liwa. Problème à Congo, il faut aller en élection. Il faut battre une élection. Nouveau chef de l'État, nouveau premier ministre, Parlement Sika, Sénat Sika, Babougoumessa Sika, Batotuba, il y a une idée Moko Songolo. Et pour redresser Congo, ce n'est pas problème à 5 ans, c'est 10 ans. Économie à Congo, il faut 10 ans. Même si tu sais d'accord, tu sais d'accord. Par exemple, ministre de la Défense, il y a majorité. Ministre de la Finance, il y a majorité. Ministre du Budget, il y a majorité. Ministre de l'Économie, il y a majorité. Donc, ministre social, il y a majorité. Ce qu'il y a, sport, genre et famille, à recommander. Le ministre de la majorité, chef de la direct, c'est Kabila. C'est Kabila. Il y a un ordre de ministre de la Finance, ordre de la président, il va toujours échouer. Merci à Dieu, le coup la Tshisekedi ça a été pour aller à Sambo Mbongaka. Tshibala qu'est-ce qu'il doit faire? Tshibala c'est un premier ministre à côté locataire. Nda côté. Azak nda qu'on a lemba deux chambres dans salon toilette à Libanda s'il vous plaît. Toilette à Libanda ceux qui au côté de la toilette voisin de Gabo. Azok kané zo mettre ma farata kuna. Est-ce que c'est normal papa nanga. Azok mettre ma farata mais c'est vrai. Biso dans la toilette à Libanda za Gabo. Soko na toilette maman monta ya côté parce que c'est la toilette mutuna mutuwa. Soko ya Libanda. Pompe Libanda, le premier ministre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'opinion se va récupérer? À quoi il va Congolais? Nous souffrons. Il y a un émission sur le monde Katazam. Nous sommes les bazobuna. Bateau babona passe et bandit américain. Peuple, c'est petit. Nous sommes là pour défendre ce peuple-là. Moi-même, je ne suis pas riche. Je n'ai rien. Dans un bon côté. Soyez pas bon, nous sommes pas l'autre côté. Au salut pour nous punda. Mais l'itnanga. Et qu'on continue pour la libération du Congo. Ça va continuer toujours. Martin Luther King a koufa, mais Obama a mis président noir. Oyimbula ni Martin Luther King a koufa, mais Obama a mis président noir. Mandela qui a eu 27 ans de prison a mis président. L'Afrique du Sud, président noir. Donc ça va continuer. Il y a un grand complot. Obama va diviser le Congo. Mindele bazana kati. Monique a une mission de Kabola Congo. Monique n'est pas au vent dans l'Est pour Kabola Congo et comme la République ya Kivu. Goma est comme la capitale. République ya Haute-Volta wana, ya montagne. Banda Kisangani, Kivu, Beni, Bamboka tout, ba programme au Congo à la République. Mais tel complot, ça à niveau international, na niveau national et ko simbate. Ma canison sur ma baie pour na Kabola Congo ko simbate. Par exemple, Mboka lokola Algérie et Congo na munene. Bakabana Mboka lokola Nigeria et les Congo na munene bakabona
pourquoi quand on a Congo oui ba ko bola Congo à cause de richesse parce que richesse n'est pas pesa kat na biso to mema ngam richesse yango ezaka mindele bazo bolo yango mindele ba boloko wala dingala na biso ba buja ko lia ba benga nini ko bolo bazo bolo yango na plus ba kondio yende bazo boloko yango et peuple azo zwani peuple ngana yo to vali to zwani na misu no vanda kia wazo na denje na zoka na kutu na ko bemba ngale ma mama monde ba kanga ku neta 5 ans na luga do hôpital mo akuzwa wa ba bete batonga et parce que aller moi nini moi corps sali ezonga bani ko pema pema ngo pena zo mona bien te to e okata otoni to ebite nzambe zo lokum na suki wana pour kana de ces jours papa ngefata comme vraiment na suka to lo ba bombo de la fana yo to yeba est-ce que élection vraiment ekozala non ba moi na semba bini pour troubler mbokati et pas plan mindele élection là bien élection ekozana lelo to comme na date ni or le message même na kisasate et bango moko ma majorité ba lobby lokola Kassai central mobule ezali il faut aussi orlement kuna ba ko sala élection te mobule ezate mais ba shit musu za bango mo provoquer yango bango moko ba provoquer yango bazo poussa ko pousser ezate ozomona élection en 2017 c'est 2018 à 2025 c'est là oh so ki ba wana mi oyo mais to en 2017 ekozala na yango te parce que bazana poste na bango mais il faut être comme les blancs. Hollande mandat moko avec plein succès il a laissé a laissé yango Macron jeune 39 ans président gouvernement sika pourquoi les Africains bazo sala biso ponani pas président africain bazo sala biso ponani nzambe sala biso te tout ça batuté on n'a pas le droit à la vie il y a solo penza kaka nzambe ozana likolo mais le sang moyen que moi mais Congo à bientôt sera libéré kanga maloba na émission en tant que moto na Zambie. OK, merci. Quant à moi net mujinga na komi vraiment na suka papa moi liloba moko ya suka lisu ya kobakisa te liloba ya suka na kobakisa ba diaspora ba kabwana te Katumbi na mbongo na ye mais qui a fait Katumbi c'est un pied de Kabila pourquoi ba tu avez ignorance boy qui a fait Katumbi c'est Kabila. Gouverneur le plus riche n'a pas gouverné c'est Katumbi. Il dénonce un homme le plus riche abané qui sa matière prenait au na Zambie sans véhicule ya minerai alors on t'a na Zambie ba cuivre ba combattre na biloko c'est pas Moïse Katumbi là ko ça Kabila opposant il n'est pas opposant de Kabila il se prépare aïa pour voter na bozoba ya congolais et puis il y a des juifs avec congolais ozona nanga na bozoba ya ba congolais batia ye olongoli Saint-Pierre c'est Paul motomoko Saint-Pierre alobeli pona Yesu Saint-Paul alobeli pona nini na Yesu Kabila part ya kota c'est la même chose politique ko changer te congolais afungula misu na bango les opposants non opposants triqués un opposant triqué otoyebi likamonango diaspora mbonga Moïse Katumbi kabola binote côté à Tshisekedi et kabola binote Ngwanda akabola binote majorité au pouvoir va comme si ba konti mbongo ebele na poto lelo ka babo ketu bakende bakoma batasongolo ba odon batasongolo boy batasongo diaspora eza moko te alors quoi ba panzani bala sur la force te et là on a kosenga il faut na koma poto mbangu na sangisa bango na ba prière na lakisa bango et loko bozo sala bozo teka kongo kende ce que vous faites là bozo mona yango mais ba makila ba congolais ezo sopana pona mboka na bango ekozana mutu na bino talelo ko na ko bisa bango kata basala ini awa tozo bunda na ba prier na biso nous ne sommes pas contre le gouvernement mais nous sommes contre misala ya gouvernement parce que je te donne un exemple vu le quoi Kinshasa so comme côté à mama yemo so na ju pêche boîte na ngai na pêche na tie na ozonzombo le gouverneur là avant hôtel de ville na gauche wana Laki Kimbuta zawana, Laki Moko Bima grave qu'on a Laki Kimbuta. Mais il est là. Il est là. Gouverneur en vie. À Kolongwate, pas la majorité. Ah maman. Oui, biloko ningo na ko kata mosu bilamba très motakala. O azu di bomba te na azu di bomba pona Congo. OK, na bimia na kati bilamba ata machina azu simbanga mama na tikanga pona Congo. Tikanga le bogona bi tikanga pona Congo. Para biloko nazomona tozo kende wapi tozo suka wapi ezo sala mawa ezo attaque un patriote
un véritable patriote. On va comme ça bango ngana Congolais. Ya Congolais. Yo nga vrai Congolais comme nga ngefa asa moto. John. OK? OK nga comme nga quelquefois Raka Shakanga, non. Oh, ya Raka Shaka, non. Raka Shika, non. Un véritable Congolais. Oh, comment on a Ngefa, à sa moto doua, John. Oh, comment on a Kefa, Rocho Coco. Robert Roy, oh jamais, Deko. Toya bi makambo yo. Nzambe kosunga Congo papa. Tozala pona ba Congolais, mutu na ngai nzambe kosunga Congo. Tozala pona ko bondela. Nous sommes pas contre mutu. Tozala pona boto finga kate, mais tozong sa ba Congo esika moko tozala ini. Période tozala na ngo ezako kabonate total l'avenir. Mais je te dis quelque chose. Pona Congo, soki nzambe te. Merci Wanezaki Maloba Papa Ngefa. Rien à dire, rien à commenter. Bino Bolandi Mutuna Mutu Azwa Parne. Quant à moi, net Mouchana a commis vraiment Nasuka. Je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo. Ce qui pour moi une émission, il s'appelle ici Bino Bopé. Ça vraiment merci à Muto Babengi Deli Bosang la Suède. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Junior Kapaya. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bye. Ela. Mini yena mwana ne benu Congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de Mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci.